Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza sango ya Congo. Mbote mingi na balandini so bomisana kolanda chaîne na bino ya www.panzasango ya Congo officiel. Lelo na yambeli bino encore porte-parole ya roi ya bina filé comme mon message ndio na mesana ko yambaye Yannick WhatsApp. Mais yambo ya ko banda masolo na biso na pesa ka mbote na bayinoso basungaka Edino image mo pandisango monene ya mboka. To banda na docteur Gingombe na kata Afrique du Sud. Docteur Gingombe na kata Afrique du Sud ou asungaka Edino image et docteur Jean-Baptiste Tenga aussi asungaka Edino image et puis Edino image azalaka ye moko te azalaka na ba yaya na ye oyo ya musala batulokola ya lolo swami et venanga César Ngadi Kleboa et sans oublier ya Willy Kunda na réalisation Doudoulé tukobo sanaote place aux Ali. Alors lelo vraiment ndeka na bino tozana porte-parole ya bina filé otobengi na komba Yannick WhatsApp. Akopesa biso akobetela biso mwa actualité o ya bina filé et puis concert à bina filé a utubeta na Turquie na Istanbul. Toujours mon ngo déjà moi ba flash mais to kolinga to ye ba j'espère azala ikuna to azala kite to ebité mais to kolinga to tu na yemoko ndenge nini lekaki na Istanbul. Alors bonjour Yannick WhatsApp. Ouais, bonjour mon vieux Edino image. Oui, takangi masolo mutasimbi makambo nyonso na ndenge ya internet pe médias sur to ko lo bongo. Oui. Et na pesi sous bah bonjour pe ba bonsoir ils ont dépend na héros ba rolanda ngai na ba to nyonso ba lingaka émission o ya kitoko ya Edino image na pesi sous mbote mingi na ba balingaka élève du maître non? Ouais bien sûr na ba fanatique nyonso élève du maître Nostradamus Strangeta. Respect belé mutombongo belé donc voilà musicien patron Tagre Nikolo Babenga et Tagre donc Biro Mobimba président Papi Mangunza Odile 5 étoiles, le vice-président Lamine Ndovo, oui. Maman Odile 5 étoiles, Babi Maviva, Kwanza Mounou, donc les sages Lapino, donc Bangonio sont en France, en tout cas on appelle ça. Dans la grande famille. La grande famille de Binafilé vous a toujours en forme toujours. Oui, la grande famille de Binafilé toujours en forme, toujours continuer qu'au donc c'est une amitié na kati yana parce que za famille famille ngaza nga porte-parole mais comme ils ont famille yango no mon amitié na kati en tout cas tout va bien batignon donc tout va bien quoi. Ah c'est bien. Alors botu kolanda Yannick WhatsApp moi tout présenter sur Zati parce que asa déjà boyebi qui est porte-parole à Binafilé na kati mikili bazala jamais mais Binafilé a sala été azana porte-parole na kati mikili awa. Alors Yannick WhatsApp tout bana ba nouvelle à Binafilé zandegni. En tout cas, la nouvelle est vraiment positive. Artiste doit continuer à travailler. Oui. Et avant tout, pendant la bande pena magambango pour navandi pembe na batuil baratominen. Si. Na moni levé César Ngadi Kleboa donc bango tebele na yo ya lolo tswami. Donc on a ba fait na biso o penza donc tant bandimi élève du maître Nostradamus donc c'est que makambo zo kende bien. Donc vraiment ma soleuse est belé makambo ya musique concernant élève du maître vraiment ba programme est belé mon vieux Edino image donc artiste à bosser artiste à haute cause en Turquie. Oui, tout le monde en Turquie concert à Turquie délégation à Paris tout le monde qui en Turquie tout le monde qui délégation suisse tout le monde qui délégation et bamboka namboka. Alors concert en monano peut-être le son moi qui histoire à concert en les gars en tout cas concert il y a Turquie les gars qui vraiment très bien les gars qui vraiment très bien et bah fanatique balanda qui est habité dans salle Idiz. Donc ça ils disent déjà à Istanbul donc un représentant qui valablement République démocratique du Congo. Pour moi tout le monde a côté qui n'a tenu à RTNC donc ils ont qui pour représenter Mboka naï parce que Aza le premier artiste tokolo babongo oyo a représenter Mboka valablement à Istanbul. Na Istanbul c'est parce que oui tu es bien que ba héritier Watanabe fala beta wana tout le monde a aussi oui héritier fala beta kuna mais abeta quitté. Donc voilà il est un représentant qui valablement Mboka naï dans la salle ils disent donc ils allaient les 24 en tout cas concert ils allaient qui retrouvailles non seulement retrouvailles mais bateau c'est retrouver na banzembo kitoko bayoke la ngoka na musika en tout cas tant artiste azala ki wana donc mutunyo azala ki satisfait donc sengo na mitema bateau bazala ki wana ba délégation de partout
France atindaki délégation Suisse donc ba délégation presque Europe mobimba to comme na Suisse to vandana mo na Suisse comment na présence ya Murunda Marai na kata concert abina filé atiki Suisse alandi artiste ti na Turquie et ça la bino deni donc on est là que ça vraiment que musique wana même ba mikolo lokola levé César ngadi auti koloba ya linga relève du maître na ba velo lo so mi donc engelo ba que musique wana les autres touchés génération confondue donc ba génération nyonso ba ancien ba mikolo donc ba jeune donc mutu nyonso se retrouver dans genre de musique wana donc c'est tout à fait normal que le doyen Marai vienne à père na biso aya wana pour ya assister moi na yé élève du maître donc vraiment ils ont qui plaisir il y a trop biso ba totikala ki tozo twanda autant na musique en tout cas to sepela makasi na Paris comment na mosakoli la mille donc ouais vraiment vice délégation à Paris pour que zangate oui donc bureau à Paris pour que zangate yango moni président la mine Ndovo vice-président a représenté qui valablement battu à Paris avec ay monter na mo ba tout ba compagnie qui ah oui en tout cas ça là qui vraiment plaisir il y a trop donc concert les Kanaki très bien donc artiste ça là qui bien accueilli depuis arrivé na yé atterrissage na Istanbul ba yi goyambaye avant d'un hôtel il y a bien donc makambuto en tout cas c'est pas ça qui bien à Istanbul. Merci na balandino so bu message kolanda biso merci na 5 étoiles de love étoile d'amour merci na 5 étoiles Odile maman vice-présidente voilà. Merci na le véritable diamant noir José Lebumba na balion de la presse Nyo Somado Chako de lui prendre de la presse to pisu na peso ba moto passe bozali alors single mbanda nga simbi touche ouais single ezoke na niveau ni siko ouais single Mbanda Simbi touche chez eux évolue très bien ils a parmi ils a le roi Tolo balako la deuxième chanson parce que première ils a qui chanson dansante ça biso tiré et ça peut kana kati ya position pour album na biso kombo na position nazo senga na batu nyonso o balingaka élève du maître Nostradamus ba s'abonner na Bina Filet TV donc ils a place o bakoso ba information concernant artiste pe ba nzembo na bango o balingaka ils a na kati wana ya Bina Filet TV donc bo s'abonner massivement vraiment. Donc évolution en Mbanda Simbi touche chez eux qui est bien. Oui. Donc je crois bien promotion à niveau Kinshasa, na biso moronde nazo leka boye. Ba tu vas comprendre pendant que promotion à part wana nzembo esa la promotion. Yango ba yembeli papi Mangunza non? Ouais nzembo ba yembeli président papi Mangunza. Donc nzembo wana ezo sa la promotion yango moko tellement maloba kitoko donc ya roloba ko du te mauvais dit no image. Nzembo esa la promotion yango moko. Bino bosomba ba vite na te. Bosomba raté. Biso ko somba ba vite biso to sa penza musique o ezo simba mitema ya batu nyonso to yebi ke ba fanatique oui baza bato balingaka la bonne musique et puis tozaka na ba fanatique na biso mo roté tozana ba fanatique ya ba artiste nyonso oui donc en tout cas ndenge balingaka la bonne musique tango élève du maître par rapport ya poye moka koma raza parolier si ndenge koma nzembo ba ngwe mo voilà ndenge koma ba nzembo na en tout cas touchaka mitema batu et puis batu tellement ils ont touché ba mitema bato donc ils sont obligés à reyoka parce que ba conseil ba idée donc en tout cas biso somba te tous en temps somba na ba bandi marabi na filete okope ça ba conseil ni ba yo kaka wanzembo donc pour la bique mingi pe ba ko ta doute pour ne toucher ba moté ouais bien to bato le to ba mingi ba yo ga douleur donc bato balinga ba baganga ah c'est ça les bino image toujours n'attend oui. Donc bato balinga ka élève du maître était en tout cas ngana roy sabino ga ke bolinga mutu te mais bolinga quand même musala oya osala emona na so batu nyonso bazondima ngo continue kanga mutema poani donc so ipoza aka na douleur aka yo monde to lobaba yo ga douleur balela ai mais en tout cas to sengi na batu nyonso musique ezali l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille en dehors ya wana il faut pe maloba pe ya kitoko donc bazala vraiment na mutema ya ko ndima mutu so asali musala bien. Alors, tu sais, dans la régie, à balancer les biseaux, moi, image, il y a concert, bien affilé, ou à Betaki dans Istanbul, et ça déjà dans. Oui, ils ont déjà partout. Si tu sais, il y a Wili Kunda, à Megako, tu sais, la biseau, moi, image, voilà, na kati émission, la biseau. Image s'il vous plaît. Mimi mami, yo propre. Elle est na Congo. Bana Suisse, Allah.
Chai Longomba. Montou de moi, mon ami. L'ami d'enfance. Comme les alacabas, tout comme on a fait passer. Mais maintenant, maman m'a la musique, la mission. Jack Mexico, Bonissa Ribeiro, on aime beaucoup tout de moi. Merci pour tout. Merci Balandinio Soboti Kolanda quand même image wana ya bina filé na kata Istanbul. Alors ba programme ya élève du maître ezandeni ba programme pour na album la bino pour na bino sauter. Oui, bah, album est bino bimbaté mais album ouais. Déjà avant avant fin de l'année où album est bima nyonso. Oui. Donc déjà album na biso ba to bazelango avant fin de l'année album est bima positionnement. Na ba nzimbo na ngo tout bima sambala moko parce que album producteur à sa somba guignon ça doit dépendre de ce qu'on a producteur oui n'endenge ya obimiselango normalement ça a combien de titres ils ont le rôle en 16 titres ah 16 titres positionnement mais ça en 16 titres mais tu lancer dans nous deux tu lancer chansons dansantes na biso tiré oui et puis tu lancer sous nambanda simbi donc le reste on a et quoi accompagner ba moko avant fin de l'année donc fin de l'année au ego le kate album et bima ah mais en dehors il y a on a tant artiste outaki Turquie, voilà mon gars, il faut bêter, nzembo yambanda simbi touche na concert moi le kana ina matete. On a donc batunyo so bazaki, on a bazaki d'accord juste en face à Somi dawana donc. Alors un concert c'est bimi déjà pour to senga la régie bati la biso pe mo ndamba concert wana. Bon je crois bien concert est bimi. Je crois bien concert est bimi pour ya za so tango sa musala. Bébé sina boya ni na mandano. Ezongi na ngwepana yo. Bamatato bakitanga na bonika yo. Papa bana kanganda ko tekile Japon. No kita moibi akota. Bebe nanga kanga matoino. No kita virise kota. Bandana nga simbi touche. Bandana nga e. Bandana nga simbi touche. Omani banda papi manguta. Bandana nga simbi touche. Zéla. Pardon, est-ce que Bozali qui dit bah et le roi toge bandana nga simbi touche tantiline bandana mama nasimba banda pesaki bambongo apesaki mituka apesaki bilamba apesaki lopango asomaki elongi kasi motema te motema nange ezalaka epa na yo papa banakanga ndako nokita moyibi akota bebe nanga kanga matoino nokita virise kota Idris Masini banda nanga simbi touche Alfred Bessa bandana nga simbi touche Olivier Bessa bandana nga simbi touche éliminé Alfred Diogo éliminé Olivier Diogo bandana nga simbi touche Andy bandana nga simbi touche Nora et puis à part on a tout ça sur un concert donc le 6 orchestre et le mois qui Kinshasa et qui s'amène on a des concerts moko na terrain à Hawaï on est à le 9 et le 8 bah beta na Palm Beach donc on est à moins vieille toujours na Kisangani donc le 8 bah ça on a terrain à Hawaï le 9 et le 8 bah ça na Palm Beach donc pour le mois qu'on attend bah aux les 10 concert tout ces ans à présidence on est à concert moro close ba robenga quelques musiciens ba ozalana ba robeta pour na mokonzi mboka
Donc voilà un peu le programme autozan pour le moment. Mais en dehors il y a un programme sous na mesana on les cas. On veut dire une image pour les cas pour informer musique bien. Merci Yannick WhatsApp. Nous avons un peu déplacement artiste bien affilié na kata Istanbul. Linga kino abetina ba to asangisa sangisa kuna. Bandeko atika kina Kinshasa et ça les bango douleur te. Bon bango baza ba musicien effectif na kati orchestre. Oui. Mais ba asala kina bango cohésion kuna po bayemba banzembo eza batu oyo akendeko kuta kuna ba travailler normalement il fallait ba accompagner pour il faut soliste zala ma batteur ba chanteur et chœur donc yango azaki obligé abetana bango pour normalement ezaki prévu orchestre mobimbe kende mais compte tenu à ndenge ba yokana na producteur osala ke ye moko ke mais oyo akisangani orchestre mobimbe ezui avion lelo ba ke kisangani donc voilà concert les canaux nango bien ba yemba ki bazwaki pe temps ya répétition oui ba travailler et puis ba yembi na bango donc eleki nango bien mutu nyonso se pele à se retrouver na ndenge na ah c'est bien merci en tout cas to komi pendant la suka masolo na biso na éviter na batu nyonso balandi biso na poko lelo ya lolo swami César Ngadi Kleboa ya Willy Kunda na réalisation alors tokolo bani lilobani no ko pesa pona ko kabwana alors hein lilobani ko pesa biso na moment pona ko kabwana. En tout cas, avant tout, on a continué à consommer Nzembona Mbanda Simbi Touche, ouais. Et puis, une chanson dans cette ambition tirée, et puis, on va continuer à causer là, album Nabiso positionnement au Ezoya. Oui. Mais en dehors, il y a un peu de répéter à Bongo chaque mardi. Chaque mardi de 10h à 18h, ils ont coulisses. Et jeudi, show de 16h à 21h, ou plus tard 22h aussi. C'est à Bongo, na espace. Je me retrouve, il y a maman Nabiso maman Mimi Kombo, on a fait Simboté. Donc, chaque mardi, de 10h à 18h, tu travailles coulisses. Na limité. Oui. Limité, espace maman Mimi, chez espace, je me retrouve chez maman Mimi Kombo, na 7e. Donc, sur Rosalie, na ex-église, place Amen et Zalara Kala, juste avenue Elandi. Nous travaillons chaque mardi et chaque jeudi. Nous sommes relève du maître va se retrouver jour wana ba roka banzembo na bango nyonso donc eloko na ko yebisa ba fanatique na biso ba lingaka biso yango wana ba continuer ko soutenir album na bango artiste na bango azo sala bango musala malamu ezo mona na quoi donc eloko na ko yebisa na bato ba lingaka musique la bonne musique et ba lingaka élève du maître. Mais artiste et relation na artiste c'est chose non bien. Oui artiste il wana écouter ça le baté artiste ça en bonne relation na bato nyonso donc artiste nyonso depuis muto abimisa ye ba kokona ye donc bato nyonso je crois bien bato bazola nande El Mara Fali pour pas handicap la merveille azo martelé sur concernant artiste bien affilié héritier Watanabe n'en parlons pas donc bato nyonso ba artiste nyonso en tout cas baza d'accord na ba vena biso Shine Genge auto ko zala pembeni na ye wana ba yemba ke sala ki bien na auto ko mona na vidéo mo circuler vena biso Kleboa César Ngadi auti ko féliciter aussi l'ékinaye bien affilié lilobano zani par rapport à César Ngadi Kleboa à qui par contre makambo na te mais ata ayoki leki ayoki mwana esengele gasa le moi vidéo pour il y a félicitations. Est-ce que le vélo quelque chose de oui, ils ont vraiment touché. Personnellement, moi, je touché ma casse. Oui. Nabi qui a image, on est comme appelé pas élève du maître Strangeta. Donc, et comme pas élève du maître Nostradamus Strangeta. Donc, ils ont coûté le bâti. Donc, merci beaucoup. Na Fenabiso César Ngadi Kleboa. Donc, bien ça Teti Sokandimi, c'est que Sokandimi, c'est que bien affilé. C'est que bien affilé, vraiment. C'est que bien affilé. Donc ils ont coûté le bâti. Donc bah merci beaucoup naïe. Na ba velo lo swami donc lever César Ngadi do ba merci na bino parce que bo tché moi lito il faut prêter attention na artiste ou à sa génération na binoté mais tellement kazo ça musala malamu sengi vraiment bo tchaka donc merci na bino na bi ke ba soutien na bino ya makasi ko ya dans les jours à venir parce que donc tant moi na ça musala malamu il faut quand même soyez ba vieux déjà bandimi zondima. Donc c'est que vraiment ma c'est bien ouais, si. Et ça vraiment très bien. Moi bambote na baino so balingaka yo na ba balinga élève du maître. Donc bambote na ngai e ko kende na bureau na biso na ndenge bato ba travailler na élève du maître na ndenga kini to moni CGI 26 CG na biso na moni bongo le directeur Dertin Sasa on a sa directeur ya marketing na biso na moni ya Tropenza ou na moni l'homme c'est le cœur de mon boss
Arnaud Wambi, namoni Igo Wambi, namoni Jojongo Ndaimen, Gilles Dikando, vient à biso, Jean-David Kiambote, namoni Mokonza Coca-Cola. Mokonza Coca-Cola, namoni Titi Chamala Motema ya Chacha Munanga, Jacques Lumingu ya Bijou Manara, Claude Tongo vie privée, ya Landry Nzambe ya Kaluka, Papa Yoyo na Bruxelles, et Patrick namoni bongo, Patrick Emungu na Bruxelles, Ninel Bendera, Alain Manara, Bijou Bendera, Awa Chibasu, Gaël Mbala Bazali, Jean Mabuluki. Donc les anciens de Georges Simenon Bazana et Coco Mujinga. Donc Batunion so balingaka biso des preuves de loin. En tout cas merci. Nanou ba diamant, to zapena Nicole ba diamant, tout autour na Magui la balançoire dans na robo santé ba journaliste bazo sala pena makambo. OK, merci. Tokomi bina na suka. En tout cas ngapi na kopesa ba yangai bambote et 5 étoiles de love, étoiles d'amour. C'est les véritables diamants noirs et Lion de la presse. Nous sommes en train de place pour aller Moussalande Angoyo. Tout ce qui est porte-parole élève du maître. Et puis la technique, tu repères Sabongo, ya Lolo Swami, Bambo, tu passes aux Ali. Venanga César Ngadi Kleboa, toujours. Il y a Willy Kunda et puis Doudoulé. Tu repères à la hauteur parce qu'on a une équipe. Il y a Kleboa, équipe pendant Sango. Donc tous ensemble toujours. Donc, tout comme Nasuka, en tout cas, tout le monde va la simate. Ouais, merci beaucoup, mon vieux Eddy, nos images, en tout cas, c'est un plaisir qu'on les caractère toujours et pas naïo pour le Tcharabiso, moi, Kama, Trouma. Merci beaucoup. Merci, élève du maître. Bayoka. Douleur, Balela, aïe. Aïe. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Merci. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image,